Bonjour ma belle, wana journée mosusu tolamuki bien nzamba zobatela, toujours fatigué, mais tokosala nini ma belle toana choix te tongo ebandi makambo ebandi. Donc voilà, wana nazaki na téléphone na mutu, après na sisi téléphone nalobi ke ok nakota sikoyo kobongisa ndako na ngai comme d'habitude tant tolamuka na tongo wana posa ko nettoyer ndako na surtout cuisine ngami cuisine nange ezala vraiment propre basani nange ezala propre et tout. Donc là nakoma kosalela mingi basani nanga na gant, nakoma kolata ba gant vraiment nazo conseiller vraiment tout le monde au besoin que non oza kaka yo moto sokola basani mingi na ndako na oza te kozala ba jeune fille te na koloba ke lataka ba gant ezo aider biso mpona koprotege maboko na biso, mai ya moto ebebisaka maboko makasi. Donc na koloba ke esalelaka vraiment ba gant okozala desi te. Nga banda nakoma kosalela ba gant ma belle nazalaka susu desi te na maboko na nga, j'aime bien comme maboko na nga vraiment ekoma. Donc voilà, parce que nga nalingaka mingi kosokola basani na mai ya moto po oyebi ke biloko na biso baafrika ezalaka mingi na mafuta, donc nautilisaka mingi mai ya moto soki ntongo nazosokola basani. Donc voilà, wana nakoti soki kosokola basani na ngai oyo ezalaki ke totilizaki avaki bato bakende baklasse bakende misala, basani na biso ezalaki ya ndambu nde nayebi ke nasokola yango. Voilà ma belle, après qu'on nika basani, wana siko na kusala ba biberon ya Kelisia. Oui, Kelisia mais il a toujours mis na biberon. Donc voilà, wana na atikala kana de biberon oyo ya ngonde na salela ka. Donc na ko nettoyer biberon na ye et na ko nettoyer pe bouteille na ya mai. Donc voilà. Wana ko bomoni kinga na utilizaka mingi mai na biso ya moto. Donc après qu'on nettoyer na ko pangusa lavabo na biso bien là. Donc na ko pangusa pe ba armoire na nga ya cuisine kolongola kaka ba poussière boyebi kaka mokili yango etondi na ba poussière. Donc voilà, pas avec tes enfants akosimbelo kwa kaka tiki wana awa biso tokoma kolamba kilian pa koma kolamba kira pa koma kolamba. Donc voilà, wana na kopangusa sema ba armoire na nga pona kotika cuisine na ngai ezala propre et edengaki banyama bazala te. Donc voilà, I try my best to make kaka sema parce que toi na choix te pour avec les enfants
yo kosala boye obeti tour na salle de bain ntango koyo omoni ebebi encore il faut bongisa encore mais sunu te comme bomona vraiment bana na tio ya mabe eske ndako ezala toujours ata soki moto akoteli yo na surprise ndako ezala toujours présentable donc après wana nakoya konika sikoyo resho na nga oyo nasalambelaka tokonika yango mpe bien pour ke etela resho na nga ezalaka nango facile na konika. Donc après konika na kopangusa na kolongola basavon nyonso e na kopangusa pe caro na nga likolo pour ke edengaki ezala propre comme bozomona wana e na pangusi pe ba armoire na nga côté. Donc voilà ezalaka vraiment simple modèle oyo na salaka cuisine na biso. elongolanga na libulu epesanga ntina na miso ya bato nalobi namona bolamu yo osalela libota na ngai wana nakoya kotonda sikoyo bilamba na ngai oyo nasokolaki ya bana donc natanda mingi bilamba na ngai koto oyo chauffage eza na nsima nango wana chauffage ezali mpona ede biso ke tofungola chauffage ede mpe ke bilamba ezozwa moto mpona ekauka mpo eumela te na malili comme ça. Donc voilà e nazalaka sur ke so natandi bilamba comme ça lokola bilamba ezalaka na basolo ya baparfum donc mpona kopema yango te eza important ntango otandi bilamba no comme ça nano na mai il faut kofungola fenêtre pour ke basolo wana ya parfum ebima. Et là nayaki mpe kolongola rideau na ngai ya cuisine mpo na ngaki nasokola yango parceke bana babebisaki yango e nasokolaki yango te mais lokola ekomi sali te nalobi ke nasokola yango donc bana batiaka bapenso na bango pembeni ya fenêtre mwana ozalaka mwana bakilieni batiaka bapenso na bango wana ya kodraw batia yango wana na fenêtre e mokomtu nalalamuki namoni botala soki mpe kilian oyo eza kaka kilian na ngai azwi penso na ye wana azwi ba couleur coloré azwi ba coloré na bango abandi ko coloré na rideau au atala soki ngeke bima couleur nini botala na yebi soki kolongwa mais j'espère que ekolongwa bazaka bana sina sa nini na lobi na lembi nazwi kutu ba couleur en misusu na boki tellement que ça ke belé nazwi na boaki parce que pesinga kanda komo ko coloré pongo changer en couleur olingo coloré rideau nanga omona ndenge kokoma ba anyway le quoi comme salité là parce que tant coloré ki yango ezalaki na pembe no te ko sokola ngo abela na longola ngo te parce que j'ai na lembaki donc voilà là le quoi comme salité là na longoli pour que na koti na machine na sokola ngo vite fait et umela na te pona kokauka après na zongisa na fenêtre kozala mwana eza makambo oboti te makambo oboti makambo. Après wana nakoya kokotisa rideau na nga comme na esibino na kati ya machine e nakotia yango vanish pour ke ede ngai ke couleur wana oyo ezalaki ya bleu elongwa e nakotia lutu moko ya vanish comme bomoni e nakoya kotia pe oyo ezali savon ya Ariel ya mbuma nakotia yango mibale nga nalingami koutilize savon ya mbuma donc voilà natie de e nakoya kopangusa fenêtre na ngai donc boyebi ke fenêtre na ngai moya napangusa yango libanda eza te donc napangusa yango sema na kati donc nalongoli mo bapoussière ezalaki wana oyo ekangamaki donc c'est bon. Après nakoya kotia pe badécor na ngai oyo ya bakiti nakokoti yango mpe na machine mpo namonaki mpe ke ekomaki sali te donc voilà oyo moko ya pembe nakotisi ezali ya Tiki Max e moko oyo eza ya noir et blanc oyo ezali ya Shein donc voilà wana nakotisi biloko na ngai na machine pour ke ede ke basissoire na ngai e ezala pe propre ezala na solo ya kitoko na machine comme bomoni wana nakotika yango na machine enikama pendant 1 heure du temps pe nazosokola yango na température ya 20 degrés pour que biloko na ngai ebeba te
Donc voilà, après quelques temps, après na sokoli kambomoni, après na ko bimisa sikoyo bilamba na ngai, biloko na nga na check na machine et na moni vraiment que biloko na nga eteli na bande ko voit que peut-être ko baby sango mais e baby cité na moni que eteli donc wana na ko tandango na porte parce que na place ko tandango te. Ok ma belle, ba bleu wana elongwe donc voilà, ezongi pembe. Oye, où mais non, t'es pas dans le cas. Quel est ce swang? Oh, PHI in et ni comme vraiment très bien. Madame Kobanga qui peut-être aussi la softness nango, mais silité, ils a toujours donc et ce quoi vraiment très bien. Dans ce quoi on a maille à ma lili na 20 degrés dans machine, 20 degrés parce que la ce quoi on a maille à ma lili pour que ébé batté 20 degrés et dans ce quoi on a 1 heure du temps. Donc ça va être sur le kito aussi quoi. Pour la siko on attendait na porte parce que d'ici quand on entend les athées donc c'est dans blamba là ils ont déjà blamba qui lycéa et là on attendait on porte comme ça là c'est pas vraiment dingue teli vraiment très bien surtout à Shein hein oser Shein oser Tiki Max mais Shein peut teli vraiment très bien et ça sur le guito on demande ko banga qui peut-être ba poil non ko beba et ko changer valeur mais changer valeur T et ça vraiment très bien et Shein P on a besoin de Shein et changer P valeur T ça vraiment très bien parce qu'on a 20 degrés na maya malili donc tokos là on attend comme ça tilobi na tongo et qu'on a déjà et kauki sweet is not good yummy you like it wow ils sont cassés mais le coffre est melon j'aime comment c'est hello ma vidéo hello. Say hello. Yummy. I like it. Wow. Ayo sing nga bombo. Ayo banzimbona yummy. I like it. Wow. I love you, okay? Mwah. I love you, mama. Kolia. Tout dans moi qui est ici. Mboula. Moi, octobre, le 1er octobre. Mais les belles dames. Mboula, quand on a pour ça qu'on somme blamba la sel, oyo, moi kende, exacte. Dès la zabo qui est lycée à Azaba Kolante. Alors, la Kola, mais à âge 12 mois, 24 mois. Et ils ont monqué pour qu'il se bon bon ko la mbinga, ko la nene. Donc il faut à 2 ans, 3 ans. Parce que là, le kata lobi somboule betate na kinata next na msebi bakangi. Na kota prima kubia H&M kota bakola loko bazala sel ngami bakola H&M pour la makasi. Na kota na H&M na ta so bazala bakola ya 2 ans 3 ans pour nos jouer pour ma Lili et Bandi. Là non c'est la Kelly c'est le collier aligné sous un peu encore sweet. Et Kelly soit Bandi sweet ma bé déjà ça mon nene. No, I have to make you food. I make you yummy food. Kwake eat yummy. This is the last one I'm giving to you. Now I say suka kelisia. Ah, sekat. Ibina. Papa mo na video te bina seka. No. No finish. Bye. On est retombé ça bye pas bien que maman na kozonga lisusu baya nini. Donc voilà, on a fait la kelisa kwakere na ye. Mbula moko zobete libanda bambula poto de malabu nangoko o sentir ote toza ndaku mais mbula bako bete libanda so kina kongo me makele na plafond. Anyway dans ça la keli c'est lokolia déjà na lamba ki no lamba te le na lamba ki malango bachanga ingai et dans la kipela mikila na frigo et m salé ki mikila ki poisson te donc on le poisson na lelo et non lamba lobi lo no lamba te non c'est la keli c'est lokolia après dans na box moto fungola ngana bino na ba box na ndako na couloir na sala ba box mais lumière nanga on a fait la kaba vidéo on vend là et koufi robot nanga atindika kango et soyez non let me give you a thing attends mais nga yummy you like it no abi no si set no here Kelly ça fait moment danser le numéro la vidéo
Allez, Kelly, c'est here. No. What do you mean no? Keke here. Keke, sucette. Sucette. C'est bye bye bye. C'est bye bye bye. Kelly, ça se souvient où me lier? Ce que Kelly, c'est où me lier? Faut que tu aies moi huile dans mon tout. Maintenant, faut qu'on ait une semaine oyo. Non, semaine on en fond la semaine on en fond la Kelly, c'était en fond la Kia parce qu'il y a un des baby. Après next week on en fond la Kelly. Donc il y a un parole qui va will. Attends après ça qui n'a été. On parole qui va will. What do you want? Sweet? Sweet? Quelque sweet? Ton PC Kabandego. Maintenant tu dis qu'à la 24 heures à 24 heures. Mais quelque no more Kelly no more sweet. OK? Ok, bisous. Il y a pas ça comme bisous mais tout. Bisous. Abambara moto. Kiss 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 dans dessous moto. Ok, on a ma box comme dans le mais lumière nangai, il y a ring lights et bebaki parce que robot toi va dire au clean d'accord lumière ezaki on a et paf à quoi ici lumière. Et na peli ici lumière et tu pouf, lumière et popé et pop pouf. Donc, dans la lumière terre et il faut commander lumière. Et là aussi, dans la box, il y a chi, il y a un couloir. Dans la box, la compagnie, il y a un souki, il y a un couloir qui fait une vidéo. Après, on a la mini hall, il y a automne, il y a tout ça, mini hall, il y a automne, il y a Zara, il y a Zara, et voilà. Dans les Sakelissia, après, nous avons la bino, tout ça, tout à l'heure, nous avons dans Zara, surtout au garde, tout retourner, ok? On a subi nous à tout à l'heure. Ok, les belles dames, quand les signaux qui sont dans la box, dans là, ici, les box, c'est à Zara, comme vous en avez. Tous mes kabilamba, on a bino ensemble. Kelissia, do you want to go watch TV in the bedroom? Yeah. Let's go in the bedroom. Donc, box, dans la jeune affaire, là, qui bilo, qu'on a mis dans la Kati, comme vous en avez. Je na fongola ki na meka ki biloko na na Instagram na sala ki ba look na na Instagram so ngo na koma ba look na ngo ebimi ndanga na Instagram na nga la Rose Show et ko sala nga bien mingi. Donc voilà na ocha box na nga ici et là kwa liboso oyo na zo ki na sepela ki na chemise oh vraiment mingi chemise na ma préférée pesa ki na sel et là ko na sepeli na zo na taille L. On a XL, mais dans qui cité sur XL, ils ont vraiment parce que qu'ils ont 3 fois oversize. Mais dans fait qu'ils ont 3 fois oversize. Depuis que ma taille a rendu des alaka, je pense que ça a 2 fois oversize. Mais c'est vraiment joli. Si on est bien dans on a XL, mais oh ils ont sold out. Donc ma chemise oh ils ont sold out. Ils ont vraiment la fashion. Ma chemise oh si on me dit qu'ils ont sold out dans Zara. H&M Platiango la couleur à bleu que j'aime aussi. Donc au couleur tourner ma pantalon jean, c'est la vraiment j'aime vraiment ma beaucoup na monde déjà ba plier et ba ti ba bouton na biso na ko funga ma beaucoup soko lingi mais et ça là vraiment expensive prix na normal ça qui na prix à 27 livres et quelques mais na zui on a prix à 17 livres na sel et là comme sous on a zui qui ezala ki cardigan oh bozo mona c'est comme ça et là quand c'est pelé c'est un cardigan oh et ça ba bouton na ngo liboso. Et ça a vraiment couleur à kitoko pour la automne. Boebi ke mikolo o fashion nous avons biso deux couleurs na automne. Couleur ozo régnier ezali burgundy na couleur oyo ya rose. Yango dezo sala vraiment tant il y a fashion na automne. Donc deux couleurs o mélangées et ça la vraiment kitoko. Donc sur la petite couleur non il y a pink et la petite couleur non il y a rouge bordeaux de bien burgundy donc rouge bordeaux na yo et ça la vraiment kitoko pour na automne. Donc voilà c'est que on a qui cardigan oyo comme dans le vidéo que c'est pas ça qui nous a qui ba bouton ndi ba c'est dans la couleur il y a gold ba na on a deux couleurs ba na on a couleur mususu ya marron que j'aime na moni que na zone ça oh pour dans couleur on est marron parce que marron les qui vraiment kitoko mais quand on a ça look on a qui na mutu et on a qui na rose mais na zone ça rose on a couleur mususu ya marron mais là on peut cherter ça qui n'a pris à 32 livres donc 33 livres na Zara et oh na qu'on a taille S et S et coquino aussi très bien na zo qui peut oyo et ça ensemble oyo il y a rouge bordeaux il y a burgundy au besoin on a comme ça c'est vraiment jolie couleur regardez-moi ces couleurs
Regardez-moi ces couleurs, c'est vraiment joli, les belles dames. Et vous voyez que ma jupe, il y a ballon comme ça, ils ont vraiment la fashion, ballon skate, ils ont vraiment la fashion, ils ont partout. Et là, tout le monde qui est ensemble, c'est pas qui na couleur, là on a qui ont vraiment couleur. Et là, nazali na taille S, batte qui ont jupe, batte qui on a pris à 36 livres. Et taille S peut qui a très bien. Et ils ont y a ma top nango. Top nango c'est comme ça. Top nango c'est comme ça. Comme vous avez et j'ai un top nango comme ça. Vraiment simple. Et top nango pour les gens de taille S, c'est qui n'a pris à 23 livres. J'aime bien couleur. Vraiment couleur à automne. Ça fait vraiment joli. Mon jacket tout le monde est bien les colos. Ça fait vraiment joli que j'aime aussi. Nous avons équipé na mini dress au bozomona comme ça, c'est mini dress, ça vient comme ça. Et donc on a joué qui mini dress oh, parce que Ems habite au bimana et na week-end, ça fait longtemps que tu mis na Ems et tu as sorti na Ems na week-end. Na été ce que kokapo on a mis en beauté et là nous avons parce qu'on a la top nanga moko noir et blanc, nanga ta mini robe oyo na tie top nanga na pembe noir et blanc na nango et na tie collant et na tie talon. Et top nanga mususu préféré et ça c'est ma top oyo. Il y a cinglé. Comme vous avez j'aime bien couleur, j'aime bien les détails. Regardez-moi ça, regardez-moi les détails. Et ça, ici, il y a knit, donc, il y a tricot. Donc, il y a tricot de Bozomona. Il y a cinglé, j'aime bien. Comme ça, pantalon, jean, talon, et ça, vraiment kitoko. Donc, I love it. I love it. Ça, là, il y a équipé na sel. Et na sel, on a pris à 12 livres, on a 9. Je pense que prix normal, ils ont 17 livres, on a 9. On a sel, on a pris à 12 livres, on a 9. Parce que on a la couleur ébélée. On a taille S. Et on a mis que taille S, et ça, on a vraiment tokos. Et on a équipé, ils ont chaussures. Vous voyez que les chaussures, ils ont régné comme ça, ils ont régné. Les chaussures, ils sont fermées comme ça, ma belle. Attends, mon quand on balai, les photos, on a une armoire. Ils ont régné. Et regardez-moi ces couleurs. Regardez-moi ces couleurs. Regardez-moi ça. Ils sont vraiment jolis. J'aime bien couleur. Là, on a qui vont passer dans la pantalon jean. Dans la tienne, on a. Na single nanga oyo. Avec pantalon moko jean be pantalon moko pembe le quoi single ozala banzela ya pembe wana comme bozomona et aux yeux ngo tchango na zapena sac nanga oyo ko kende nango comme ça na tele même photo sac na zoloba et ko sala vraiment kitoko. I love it. Na me kono na makolo banda pe na mekite na fungole ka moko na tala ndenge ezali et talon na biso oyo bazo teka ngo na prix à 30 livres donc 29 livres na 9 to bakaka 30 livres comme ça na Zara mais qualité nango c'est tellement joli. Regardez Zara Asaliango. Asaliango vraiment kitoko. Qualité nango, rien à dire. Même dans le robot, c'est moi dans la tire. Asaliango vraiment joli. Yeah, I love it. Et talon nango, ils appellent moulaï ma cassité que vous avez mal à l'aise. Talon nango, vraiment bien. Yeah, I love it. Biloko nazolia lelo nazolia mbwengi bakalinga ba e bachambala rouge ou ya sucre. Donc mbwengi bakalinga bachambala rouge eza préféré nanga. I love it. OK. Nalamba ngo ka bona mafuta ya mbila. OK. Nalamba ki ont déjà des jours passés, mais na filma quitté, mais on répétant encore au filmer na bino. OK, mais c'est vraiment yummy. I love it. Ma belle, dans le bac ceux qui n'ont mekate ma desu balambala comme ça aux ambwengi ma belle. This is my favorite. Okolyongo bona loso, okolyongo comme on lia kanambala pamba. I love it. Là tu comme 14h. Na lia na pe mamuke après que vous dans la classe. Koza mama ka abwe. Nous sommes ça vous avez mis sur air. Mis sur air. Hey! Il y a moi, et moi, nous sommes 20 ans. Tel ban na bossa kana 22 ans na bango, 25 ans na bango. Boza maïle parce que âge on ce que l'équipe ils ont la qualité. Ceux qui ont salé erreur, ils ont 25 ans, 22 ans, 25 ans, 23 ans. Sous quand 28 au salé erreur, bah âge on a.
eyaka lisusu to mposo okomi mama esili ata soki obiki yo nde nani me bana baza kaka wana baza bana nobwaka bongo wapi lelo 36 ans mama nanga bandeko na 4 ans 40 ans batata moi moko ovandi omituna ke age yango esike wapi nasali na age yango nini age yango komi kokima mbangu na nani ntango oza ya 20 ans babiso moto aza ya 36 omoni mokolo me nga lelo ngamona omona 36 ans mama nanga bandeko age ezokende nga wapi mabele nalia eloko leki mpe mana bomo ya tele mitu nasingaka nzambe merci mpo yango nde eza important na lelo mpe mbula na mbula journée oyemba mbula na mbula na tozobana na mbula tozomi na mbula nafungoli kuna chauffage parce que malili ekoti na ndako parce que mbula na mbula nalia bale belle dame tosisi vlog oyo na bino tocontinue vlog na bino mais vlog oyo tosisi yango na bino merci beaucoup na bozalaki na nga na journée na biso ti tokomi na aire oyo j'espère que vous aimez vlog vous allez abonner partager vidéo ma belle nabi kolingo tika commentaire te problème exact mais aimer ngaka vidéo pour la YouTube pousser vidéo etalama pour danga po sala ngaki bozo tala ba vidéo on zo sa bozo emango ezaka ke ko aimer vidéo c'est tout non singa na te tiki na commentaire mais aimer ngaka vidéo même la télé opposé télé o aimer ngaka vidéo likolo nango même na télé okozala abonné na la roche zala abonné na la roche et ko sala nga bien makasi merci beaucoup na ba abonné nyoso o ba yasika na la roche to pesi no ba bi point et merci beaucoup na ba oyanga number 1 bazaka wana sense na zaki na YouTube. I love you guys so much. Donc vidéo tout aussi c'est en awa parce qu'il faut vraiment na paiement nous ina na ya paiement en attendant que bana balia na le club ngolo ko lia ceux qui bayi mais pour la sikola na pour penser te na paiement na li na sisi na tiki basali na c et na paiement na hotel mangati ya makozwa bana na tiki bino nzambe azala na biso nzambe abumba biso tukutani mukolo mususu tina te e kominatina bye bye. Bye.